Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour Bandeko, bonjour Balandinho Soya BBC, Mpoi TV, babon de bi à week-end, de l'autre vendredi, babon de bi à week-end, na Balandinho Soya BBC, quota aimé partager, s'occuper de nos s'abonner au service toujours bien, famille Libota, shalom, le l'autre quota la 4e épisode na biso ya film na biso toujours la série ou toujours na Bellar TV na Belvi TV. Voilà Bandeko. La Chine, on est ensemble. Le Péchalov. Bandeko, je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Wana eza Mao, mwana ya Mao na kombo ya Andy. Mama aza na katikati na biso nyonso toyebi aza mama, aza artiste comédienne pe na kombo ya Mama Loso. Lorsque nous avons la analyse d'anga, et comme il passe vraiment la communauté na biso, et comme il vraiment passe bandeko. À chaque fois na lobaka, ceux qui nous ont la analyse d'anga sur la sortie médiatique, il y a artiste comédien, na loba toujours que non artiste et comédien au qui ko bandako ça la sortie médiatique tout le temps pour ne pas donc ozo bima ozo ko loba makambu o etali yote. Artiste lorsque ozo ça la sortie médiatique vient lancer un message na ba fan na yo yaka kolobela musala na yo, mais dommage tozo mona ba artiste comédien bazo bima yango penza tika na féliciter Irsil Pechanga Poutine de l'écriture donc basala kana bango ba sortie médiatique te bango kutu baza ba élément bango kutu so ba sali sortie médiatique déjà mokili gangi alors bami batela mais tu comprends que tu es un artiste et comédien, tu es un artiste et comédien, tu es un déjà un théâtre. Si tu es un plateau, tu es un binonini. Bandeko Mama Loso abimi, biso nyoso to monaki, mbongo o ya artiste et comédien, o ba artiste et comédien ba yaki nango ya diaspora, ba kabela ki mwana nyonso ya Johnny Fay. To monaki yango bilili eza sur internet eza penza. Oh, bah, tout le monde peut baloba qui que non, pourquoi vous médiatiser ango, pourquoi eke na secrété et tout. Kaka batuana babenga ki batu miyibi, kaka batuana isu ba yeko loba ke non, il fallait bo médiatiser ango. Or, bango tango ba fala ki ango mokili nyonso mona. Et yaki ndeko pesa bino réponse à koloba ke non, o bino boloba ki ezaki lokuta. Na ebite monde entier. To mona ki ndenge ba pesa ki bana wana mbongo. To mona ki ezali kutu yako wangana te to moni peza ba 500 euros ba zui to ki pena mbongo o eutaki Canada ya ba artiste comédien ya Canada batinda ki mbongo na mbongo wana bana ba pesa bango susu ba 100 mais à notre grande surprise Mama Loso azobima bazo yamba ye na émission na ye na journaliste soki journaliste na kobenga soki chroniqueuse soki chroniqueuse soki nini nazo yeba te ba question moko trop banal Mama Loso azolo ba ke non ba sali mabe ndenge mawa zoki mbongo te fala ta ba pesa pe mwana vraiment za mwana ya Jani lokwa ba pesa ki mawo mbongo te fali ba pesa ta mwana bandeko za polémique te bo aimer bo partager yango na yebisa ki bino na lobby makambu oyo po molimo ya artiste vanda na kimia bato liboso bakovandisa na molimo ya artiste et Manakimia, ce sont les artistes et comédiens. Des artistes et comédiens, bazo ça la sortie médiatique, moko na ba sortie médiatique wana. Mais bino ba artiste et comédien, boko ki ko éduquer ba kroni foati, boko ki ko éduquer ba kroni mama lorsque ba yambaka bino na ba plateau. Boza obligé te ka ya ba question nyonso ya polémique kaka bo répondre. Ngai lekela nga makasi natika komona te ba artiste ya Nigeria.
natika komona te ba artiste na Nigeria ba nager ndenge bino bo nager ndenge bino bo kendaka na makambo qui professionnalisme eza ta muke te penza sortie médiatique ya ini de ceux qui azo ça la sortie médiatique mais bino vous êtes toujours limité na ba makambo moko ba futilité oyo yango na omona ke non bokoma ba matière ya batu pona nini bino moko bopesa nzela. Mama Loso botala ka na age ya Mama Loso na ebité est-ce que Mama Loso ana amona kité ke non banana bazwaki mbongo bango nyonso na otuna kaka bandeko na otuna Mama Loso amona kité lorsque bapesa ki banana mbongo po baya ko chaye micro to ebi ça fait mal ba artiste et comédien bandeko moi ezate bo se maîtriser na ko sala ka ba sortie médiatique. Tant que ça la sortie médiatique, il y a un makambo moko o eza na sens. Pour mon limo ya Jani epe manakimia na minicho. Bino ba artiste et comédien. Na ba émission na ba sortie médiatique na bino bobo ya makambo ya Jani. Mon limo na eko pe manakimia parce que tant que bino bo bandako ya ko bima, bo sa ba sortie médiatique bazo tuna ka bino makambo ya Jani, munoko eloba ke belé sumu kaka. Okoya ko bimiselo ko moko boye BBC po ya landi pa na kangi pe matière na eko travailler ngo awa. Après kaka bino moko de boko ya ba kroni mama wana ba kroni fati wana ba kroni boye. Or bino ne bopesa ka matière. C'est dans le bon sens na zoloba. Na loba na sens sa mabete bandeko. Botala kaka Mama Loso. Na ebité na kroni fwati na ye soki na chroniqueur soki journaliste na ye oya yambaki ye soki basala ki briefing bayokana ki keno bakende nango bongo ka po basol balobisa mokili nga na bino toyebite. Mais il s'agit à mutu akufi, il s'agit à famille et perdre mutu moko bino bokozala ka na tout le temps koyaka ka na kombo na ye tout le temps. Nani yango amona ki te ndenge bapesa ki banana mbongo mutu tout parce que etamboli na ba page ya TikTok na ba réseaux sociaux presque nyonso. Mais na okamwa komona Mama Loso abimi pona wa koloba keno lokola ba pesa ki maombongo te il fallait ba pesa ta mwana na ye. C'est-à-dire que non ba pesa ki mwana na ye te ba pesa ki andista eloko te. Donc au Congo na biso bazairo toza na problème sérieux franchement. Na ebité ezaka nini na ba artiste comédien tomoni awa ndeko moko abengi nga lobi mama BBC partage ya mbongo ya bana Jani atata ngutozoloba tozo ima bandeko ndenge babulaki bato ya diaspora bakole banani ba artiste comédien ya diaspora ndenge babulaki ya kokende kopesa mwana na mwana mbongo babulaki bien bandeko ba réfléchissaki bien po soki mbongo wana nyonso ekomaka na maboko peut-être ya famille kaka boye bana na balingi bazwa eloko te na oyebisa bino vérité balingi bazwa eloko moko te bana na balingi bazwa eloko moko te. Alors ba collègue encore ba artiste comédien ya diaspora bazaki na vision ya aigle batali ba ebi ke non réalité ya banani ya ba parents ou encore ya ba boti botala bana ya nani ya Dadi Kitambala bambongo kotaka mais tala ndenge famille ya Dadi etelemaka bana ba eko panzana jusqu'à tel point que non bana ba se retrouver dans hôtel mais bambongo kotaka ya ba cotisation famille etelema mbongo ezwa mbongo ti e police tina ebembe ya ndeko na bango. Est-ce que boki ko imaginer? Alors quelque part artiste ya diaspora eloko basala ki depuis na poto ya koloba keno mbongo to kende ko kabola ngo déjà bana kaka wana to pesa mwana na mwana bandeko c'est vrai nazo ebisa bino mbongo wana soko ko ya kana maboko ya no soki mamai soki nokoi soki nani na famille wana bana na nyonso soki 9 soki 7 soki 8 soki combien balingi bazwa ta 500 € na bazuite ndenge baza wana bapesa taka nzambe merci bapesa vraiment nzambe merci ndeko moko abengi nga bi mama BBC te ba artiste ya diaspora ba boule bien
eza na bato mosusu boke kokabola mbongo bato boyeka bino moko bozwi bale devant. Non, bazwi bale devant na vision ya aigle. Napesi bino exemple ya Dadi Kitambala. Bambongo ebimaka ebele. Malgré que non ekenda na maboko ya famille. Mais après matanga mwana oseki mwana ya Dadi oyo ya impolu abimaki koya kofinga Bellevue. Se retrouva ki wapi ye bana bakabwani oyo akena bana na ye na leki na ye loko papa akufi mama pe akufa se retrouva wapi. Major Wisadidi nda installaka bango apesaka bango quelle chambre quelle nanani na hotel na ye en attendant ba fund out ndenge bakozwa ndako. Mais bambongo ekotaki oyo ya koloba ke no mwana na mwana azwi. Alors quelque part collègue banani artiste comédien ya nani ya diaspora babulaki kitoko po banana balingi bazwa eloko te. Banana balingi bazwa eloko te ya eloko te. Bondimelanga bandeko balingi bazwa te. Siko eloko ezolekela ngai ya koloba ke no il y a d'autres personnes au point ni bapesa ki mao te. Il fallait bapesa mao. Il fallait bapesa pe mao. Bandeko symbole nani ya symbole bapesa ki nanu femme yango légitime. Ye pa azwa ki kaka tika zwa to sila na kana bato oyo mwana bendana. Sikoyo bolingeki mawa azwa nini ou bien na sens nini. Ezaki na sens te. Po lorsque kaka tanga ikutu soki nga ezaki ata Sylvie wana. Po bato pe bakeseni bandeko. Bato bakeseni Sylvie kutu azana mutema munene po bapesaki parce que batunaki mama to ozwa 500 to pesa ina mbongo no 2000. Mama kati kuna 300. Bo pesa 300. Mais nga soki nazaki wana Sylvie no bate bo pesa ka mama. Bo taka na pesa raison moko oyo ekosala ke bo bulango pe mabete. Bo pesa kaka mama tala kaka mwana na enda zalaki likonzi ou encore azaki mwana o bachelaki espoir mais mama tika ko enjoy te depuis mwana kena na poto botika alia na yembo eza na problème te lokwa bopesi déjà mwana nanga c'est bon symbole na bopesi mwana nanga problème ezate bolan siko botana na 2000 wana déjà no bapesi bakata bapesa Sylvie mama déjà lo bakité bapesi 300 akiti si 300 pe bimi bapesi siko bo s'attendre sous mao pe bapesi soit disant siko bambongo wana nyonso soki 8000 euros wana kitaki ekwe na maboko ya mère ekwe na maboko ya baparents ya famille ya Jani benga bapesa bana na ba 500 euros benga bapesa bana na ba 500 euros biwa pe ya Jani yango to mona ngo pe clarté bablabrino ka basimbi batouche moko boye kaka pona kozanga koyeba nzambe ozotambola lokwa ntababe otambola lokwa ntababe ba méchant mususu bandeko boyeme bo partager tozo solola na tika na moi 7-8 minutes nanga likamongwe na yaki na bino ezali juste kaka ke no moyen na tia audio yango ezate parce que na yebisaki bino na ni chaîne na biso eutaki kozala na problème. Dieu merci YouTube azongiseli biso isusu nani monétisation. Alors là penza to travailler na keba to travailler vraiment na keba parce que YouTube mikolo azolandela biso na niveau moko pas comme possible. Alors c'est au moins ça. Mama Loso ayeb azaki na matanga ngote. Ce qui n'a le bina zonga nata la journaliste au père atuna qui est question. Journaliste penda atuna qui est question. Bolanda. Yango na olo bakeno ba journaliste so ba chroniqueuse ba chroniqueur. Basi ba ebi peut-être faiblesse na bino ba artiste et comédien. Peut-être $20 pour les can émission. Peut-être $30 pour les can émission. Bo sali briefing to kenango boye so ekopela moto et pelika moto. Tebi ba jana nyonso elekaka sur les réseaux sociaux na ba chaîne na ba tebele na ba kini wana. Mais c'est pas bien. Artiste et comédien so bo mi pesi ba principe. So bo mi pesi ba principe, tant musu to bando luka ba matière na bino na ba torche et puis to ya nango na ndenge moko ya bien. Bo kanisa te je sais pas, na ebité. Bino moko avant batu ba pesa bino valeur, bino moko bo mi pesa na no valeur.
Je vous dis vrai, hein, les artistes et comédiens. Je sais que nous, bata 2, 3, 4 artistes et comédiens, avant peut-être, réseaux sociaux, ou encore, Panzi Sango. Il y a YouTube, ceux qui a TikTok, ceux qui ont Facebook, partout là-bas. Pour respecter, il faut bien se respecter. Beaucoup de gens tout le monde a un artiste et comédien, bien, na yamba une émission $40. Alors c'est $40. Na $40 wana epé exacte que non akoya alobata problème na ye alobata alansata message pour na musala na ye. Ye moko pa zo ebiso que non na opeso matière to ke nango boy to pe nango boy. Jésus. Ah non. Yango wana na lobi les artistes et comédiens bomi pe sa valeur. Bomoni lelo te lobité il donc ezana jour moko ba vérité ko bimaka ebele bo simaka ba mitu et misusu ba kokotaka na banda moko na sepela kata na Zidane asalaka ba sortie médiatique pamba te Zidane ba yambaka ye alingaka pe polémique te na plateau lorsque ba yambaka ye eza Zidane na kini eza nani misusu nani Bazata D3 oh vraiment so ba yambi bango ou encore so ba sali sortie médiatique au sentir pensa que non o aza muto abuzoba te ata journaliste azolingo meme na buzoba agangeli pe journaliste binde loko o bengela kinga to sala émission vendre na kiti wow au monde alors ceux qui déjà ba chroniqueurs ba chroniqueur ba di faiblesse na bino bon mon ate que non inutile bino boya rakolela que non bo tchabiso na miniature ba 10 jours ba 15 jours bon mon angote parce que ça na artiste et comédien moko akobima aiko chrétien mutu mususu a chrétien collègue na ye et puis tant que chrétien collègue na ye wana BBC ba yo kakate to zumba mon matière to yiko travailler awa alors bref eloko mama loso asali nga penza na sepeli nango te ya koloba keno il fallait ba pesa lokwa ba pesa ki maombongo te il fallait ba pesa mwana na ye mwana na toyebi mwana muke mwana na koli lelo il fallait ta ba pesa lokwa ba pesa ki mao te ba pesa mwana na bino batona bozolo ba keno ko pesa mao to réfléchissaka congolais na loba ngo chaque fois congolais il faut mutu mususu ya ko réfléchir na place na inda comprendre atezaki ba milieu tezaki ke non boy mao akozwa quelque chose par rapport à quoi? Si que lorsque bozo tanga mao abala kipe mao angote bana bazaki soki nef ba mama baza balobi moko mi balende baza mama moko mama bango akufa soki mi balé soki mama bango akufa siko ba wana mususu na siko bobo kisa bango moko to réfléchissaka ya koloba ke non il faut ka ko boma moto. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Maman loso po na ye, ba pesi maombongo te, il fallait ba pesa mwana. Poni ba pesi Andy Star te. Poni ba pesi mwana na mbongo te, il fallait ba pesa ye. Lokwa ba pimela ki mama na ye. Yango moni makambo nyonso ekomi ka koleka sur les réseaux sociaux pour na ko éviter koloba. Bo la kisaka makambo ngo boya na makambo na réseaux sociaux po batu ba kata na koloba. Mais misusu bazo bimaka ya koloba ba pesa ki te mais et si longtemps que no ba pesa ki. C'est grave, hein? C'est grave avec la communauté congolaise. C'est vraiment grave. Bandeko bo aimé beau partager. Na tika na 3 minutes. Bo aimé beau partager. Na ila kibino ka lisolo lorsque na moni yango na bidin. Tokyo lekisango bongo ti photo belle là comme ça. Ba arrêter. Ba arrêter. Andy Star azwa ki par na ye. La vidéo eza. Et les qui n'a pas page sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, presque n'a pas réseaux sociaux, nyonso, jour à partager en bongo. Oh, et ça, la kinga kutu na sali la rango émission, y en a mona qui va commentaire, ba tu pona nini, boko kobi ba kuluna ba koya kokote la batukuna, bo médiatiser ango, li makambo mbongo bo médiatiser. Non. Bino boya ki bo bengi bango ba miyibi. Miyibi siko bango moko ba mi futeli ba biye ba ye siko yo ko remettre bino ba mbongo bazaki parce que na sepela ki na réponse ya sia tout la lobby que non malgré bango nyonso ba bane ko finga biso to yibi ba osela biso ba calcul
tolobaki ya tosisa makambo toza nango après nde tokoya koloba pona minute na peso bayaka ko répondre biso bakroni mama oyo tosalaka baanalyse moko boso ya ndeni balingai baperdre vision na bango encore ko balingai baperdre façon babandaki kopréparer retour accord ya collègue na bango ezosalaka mpasi ya koloba ke Congo eza mboka moko toyebi te nayebi te eske na ta mobutu ezalaka boye to nde nini les gens réfléchissent kaka donc ba réfléchissaka na ndenge moko donc oyoka na kanda molimo ya artiste ekopema na kimia te nazo répéter ngo epi na kosise koloba ngo te et si longtemps ba artiste et comédien boko banda kosala ba sortie médiatique ya na kombo ya Jani ba oya mabino na ba plateau na kombo ya Jani eza toujours matière eza toujours matière eza toujours matière na ya dadi kitamba les aka taboité. Bref, maman Loso, please oza mama il fallait ta otuna ou encore ceux qui peut yeba ki na o vérité parce que oh lobi wana eza nango vérité te yango na lobaka soki likambo yebi te kolinga te o informe nde domaine na biso ba congolais ya likambo yebi mutu te oyebi makolo te mais façon ko ya ko pese lango mala moko balobi eza ya solo etango apeseli bo débouche à l'oreille etamboli mais lokuta chance bilili eza chance bilili eza ya koloba keno lorsque va vous remettre bateau mbongo elekaki na internet. C'est-à-dire maman Loso asilama. Bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Question ku telinga ozala bien ya koloba. Tomoni partage ya mbongo ba pesi bana nyonso mbongo. Olobi nini? Dommage. Dommage penza bandeko. Alors la grande famille, je crois na komi ko chité. Beau aimer, beau partager. Ezanga wabino BBC. Famille Libota, on est ensemble. Alors, c'est au moins ça. Ba maman Loso na ba âge na bango wana na évité. Ce que vous avez un milliard d'artistes étaient, mais la personne oya yambaki yo ayebaki déjà nyonso wana très bien, mais questions opposées yo, eza question moko o ezo sunga te. Bref, c'était au moins ça bandeko. Famille Libota, on est ensemble avec vous. Toujours continuer à côté la film et na biso. Alors partage ça bien maximum il y a j'aime et aussi la penza biso bien jusque là Poutine azaka nanuna poto avec ça 10 jours hein avec ça 10 jours. Alors c'est au moins ça Mao bato bazolo bakeno il fallait pas payer ça Mao bandeko ata soki ba bon nazo ebate monini na oki ko employé Mao pe asila makaka na ba émission bino nde boza bato moko boye ovanda nanu kimia botika na ba émission pour plus bo bando sa ba sortie médiatique et bando sa aka ke no biso pe to lokota ka kuna to ya ko sala ngo ba analyse ata ndenge na osala ngo parce que ça musala. Mais logiquement parlant, nous devons arrêter dans nos émissions na kumba ya muwe ya asakende asakei muli monepe manakimia asilisi peut-être mission na sa moyi oyo biso ne to tikali to yeba ndesikoyo ndenge ya kotambola. Alors c'est au moins ça bandeko je crois na komi na suka na komi ko chité Maman Siloé Kiala, ba gros bisous et si kozali. Merci pour notre soutien na yo, merci pour notre partage na yo vraiment. Nzambe nanga mona yo, nzambe nanga a pambola yo et osala bien vraiment. Ceux qui ba landignon sur ya BBC bozana na souplicité wana bien na bolingo wana ya ko partager ka ba vidéo na biso ko emaka et ça vraiment biso bien. Boy na utai ko yebisa bino ke non, chaîne utai ko zana problème. Et maintenant, là, nous devons booster. Il faut tout booster, dans le partage, j'aime. Et ça, vraiment bien. Alors, Tokutani prochainement.
plaisir n'angeza que non tokutani sous. Alors bisous, ciao ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.